Balobi Christelle Laroche fille a un bagage. Babi, il y a différence. Là-bas, zéro. Ma bé, babi, c'est El News TV. Babi, si tu m'en causes dans news, ya qui toko. Bana poto nyonso Allemagne, skala di la sozali Londres, sika titi matondo nisha, matondo bozali balobi, bana poto nyonso donc Europe mobile. Babi to landa c'est El News TV. Ya Christelle Laroche. Balobi, oya kotala te akomi diembika yo, okomi diembika. Mbote bandeko ya CN News TV na yeba kabozaka ebele vraiment pour na kolanda site na bino o bolingaka mingi le vraiment tozana lika moko très important Augustin Matata Ponyo auti ko démissionner yango toza tokiti sur le terrain pour tozo avis ya population. Mbote ndeko. Mbote. Tonto yeba réaction na yo par rapport à démission ya Augustin Matata Ponyo Mapo premier ministre ya République démocratique. Tonto yeba réaction non par rapport na. Bon, réaction nanga eza ke a démissionner. Et là, on a démissionné na bambongo, atikeli biso ba fulu na richesse salite moko. O penza za capitale te, ba ko zongo penza ndenge nini. Kishasa est-ce que o za kishasa biso to yebaka kala te? Kishasa komi ba fulu donc partout solo, bana ba otanga solo. Banda kwa batu moyen balia ezate solo. Siko ya démissionné, atikeli biso nini? Ba solo oyo. Ndebile ko atikeli biso ye oya amoni. Hein? Gouvernement ainsi que ça mana poko ya lelo yo lingi o proposer nani za comme premier ministre. Bon, pona ngai muto akoza la premier ministre bon ngana yebite yende mutu ye mukolo makambo wana. Ye mnde ayeba ke na chaki oyo asali eloko te. Pona tour oyo se ba pese soit disant 2 ans soit disant nini wana ayeba muto ko tia bien asala musala bien. Po biso to lingi makambo ete neti biso ba graduer bo eto kumba moto. Est-ce que vous trouvez normal na Congo? Et ça bien té. Mais aluka tour aluka muto a bien atia a konza biso bien. Moni Vital Kamerhe n'a parlé de la nation lelo jour Matata Ponyo a démissionné yo lingo lobani par rapport. Ah wana Matata Ponyo wana Vital Kamerhe aza mutu na ye ya kala to yebi déjà a mutu na ye ya kala. Pona Vital Kamerhe alingi azwango azwa place wana nde eloko ya zo welela yango wana atake ndenga zo kende de gauche à droite ke naza opposant rien za lukuta wana ngabal biso ba congolais to fungoli miso bako kosa biso lisusu te. Mbote ndeko. Mbote mama. Premier ministre Matata Ponyo Mapo a otiko démissionner lelo tonte ba réaction na par rapport. Bon par rapport à ngo selonga ni na bona mwana mboka. Bon na sepeli mingi na po anyoko lipe biso mingi. Azana droit fatika pe poste na po misuba ya pe ngajiba. Gouvernement ya sikezo banda na poko lelo. Yozo proposer nana za comme premier ministre. On a proposé ndoi na Vital Kamerhe pas à premier ministre pour tout taper réalité ne tout tamboula siko. Pour Vital Kamerhe tout moi pe na tamboula za moi bien to za ani siko. OK, merci. Mbote papa. Mbote maman. Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapo otiko démissionner lelo. Réaction na wezani par rapport. Réaction na en tout cas, ce ka longo ya solo en tout cas na sepeli makasi parce que batwana depuis côté na pouvoir ba bomi biso na ba position tout. Donc akende kutu libera et puis gouvernement ko ya sima en tout cas faut pas saler audit pour yibi na ndemo ko sakana te. Abomi mboka. Gouvernement lelo gouvernement ezo banda ya sika lelo. Olingi nana sa comme premier ministre. En tout cas pour nga na moi nanga mutu moko te na bato bazo proposer na mupanzi na baone ba solo laki. Na mona ta mutu moko te wa kokisa souci à peuple vraiment na mona mutu moko. To moni pe Vital Kamerhe n'a parlé de la nation. To yebite soki alina na démission Matata Ponyo to moni Vital Kamerhe n'a parlé de la nation. Est-ce que yé pas olinga sa premier ministre tonde? Mais il y a tant de bâtiments, ça quand n'engage mon côté. Na Bidjan on va bâtir biso à 4 et ce que vous voyez c'est combien. Et là au moins aussi mais ça déjà passe na passe. Mbote ndeko. Mbote maman. Tonto ba réaction ya démission ya Matata Ponyo Mapo lelo réaction na weza nini par rapport na. Maman nga kutezo kamusanga mais gouvernement na bango na nebimite ma démissionner na ye akei. Mais nga kutu no mono lokola eza makambo nzamba banda olobakala eza kutu bien nde démissionner bongo poto nyoko mingi akende na ye bakende tolingi bango sute bakende. Vital Kamerhe tomoni n'a parlé de la nation
tant lelo na tango parce que tant Matata Ponyo a démissionné yo lobini olingi premier ministre prochain azala nani. Vital Kamerhe, c'est un caméléon. C'est un caméléon tout fait. Il a trahi Papa Etienne. Dans la minute, azala te, tina na eza soutien na mboko. Pondeng azana, abimi de papier venasa, papier kota de mai. Ndeng azana. Mbote ndeko. Mbote maman. Tolite ba réaction non par rapport à démission ya Matata Ponyo mapon lelo. Réaction na wezani. Bon, pour nanga pena réaction nanga même si Matata Ponyo a démissionné, toi a démissionné, donc il échangeait rien à Katamboko, sauf que bango tunde ba démissionné. Donc na place Matata Ponyo a démissionné, vaut mieux le numéro 1 a démissionné, si Matata Ponyo a démissionné. Bon, Matata Ponyo a décidé na lelo a démissionné. Réaction na yo. Net Matata Ponyo pour nanga soki lelo a démissionné, na pona nanga na ke fona la champagne. Donc a kende na ye penza libela pena dona me na champagne parce que a kende na ye parce que bangonde batu ba semaine nyonso tozomona lelo. Gouvernement ya sika ezo bandana pourquoi lelo yo proposer nana za comme premier ministre. Gouvernement sika banda par rapport à quoi? Par rapport ya oye bimaki na makamuna bango ya deni konzoto penza biso tozela wana. Gouvernement ya sika ya président de la République. En tout cas wana to bien ngote net nganet naza boye. Naza d'accord te nango tozela le 19 décembre makamuna se sanini et si là. Tomoni pe lisusu Vital Kamerhe na parlé de la nation. Toyebite na démission Matata Ponyo tomoni Vital Kamerhe yo okoloba nini ozolimbola nini par rapport na bon, net Vital Kamerhe pour nanga le bango déjà bandaka la c'était très tant bazalaka bango nyonso bayebaka ke lelo oyo makamunini et que ya bon yo kende na nous comme ça ce makambo ngwana ye comme ça to kobenda yo obza lokola opposant bango nyonso baza ba très bandoki tozo c'est la 19 décembre match sila mbote ndeko mbote maman lelo Matata Ponyo Augustin Matata Ponyo mapona auto démissionner lelo réaction na wezani par rapport na maman ya so a démissionné lelo a démissionné nous te ba démissionné de bango nyonso tumbala moko ye moko to mona ngo kitoko te bango tunde ba démissionné bango nyonso tumbala moko après biso kimia tane na bodo mona ko tanga ko tuté do bango tu ba kende kaka to lina biso te gouvernement esikeso bandana pourquoi lelo yo so proposer nani za comme premier ministre yo gouvernement ngo ya nini susi o va proposer biso nga edango te biso edango te gouvernement on est aussi le 19 décembre. Matata Ponyo a mis kende na nute bango ba kanganga liboki bango tu ba kende na bango. Tomoni Vital Kamerhe après démission ya Matata Ponyo tolinto yeba ona nini Vital Kamerhe présence à Vital Kamerhe na kata palais. Mais na qui présence na biso to comprendre présence na était alingi nini. To ina so ba jeune na so tu ba ça so ba jeune te. Bamilongo ya moko mongo ba bango tout ensemble liboke tu ya ngombe so ba ngulu tu to bindeni to kosalela ngo do ba jona to mike tu to ebina bisango mais tout ba longa bisote bamilongo le te ya ba bango tout ensemble o jab sisa ba kanga bango tu liboke ba kende poto lingi ba jeku tuté mbote mbote maman premier ministre Augustin Matata mapa auto démissionné le tonte ba réaction na par rapport na. Mais premièrement, nous avons mauvais signe. Il y a que le Premier ministre a démissionné. Pour nous, il fallait la zila. Basala, nous remise et reprise. Après remise et reprise, nous avons démissionné. Mais tant déjà le Premier ministre a démissionné, tant que nous avons remise et reprise, c'était pour nous un mauvais signe. Le gouvernement a sikezo bandana pourquoi le proposé nana comme Premier ministre. Le gouvernement a sikezo par rapport à quoi? C'est le 19 décembre. Dès décembre, il faut nous bangonions va démissionner. Quand je parle de bangonions, surtout dans la tête, va démissionner et puis va tellement après. Le gouvernement ils a vraiment le gouvernement par rapport à quoi? Donc vraiment on a mot à dire. Tu peux souhaiter à la première ministre. Vital Kamerhe n'a parlé de la nation après démission Matata Ponyo. Réaction na Vital Kamerhe n'a parlé de la nation. Après la démission Matata Ponyo, mais Vital Kamerhe n'a parlé de la nation. Bon, invité à Lukani n'a parlé de la nation. C'est qu'il y a une complicité quelconque. Donc, je n'ai pas même de mots à dire au sujet de Vital Kamerhe. Donc,
C'est un traître. C'est simple et ça se voit et ça se réalise, c'est ça. Binomoko Bolandi, réaction à la population par rapport à la démission il y a Augustin Matata Ponyoma. Merci Nandenge Bozaki. Et belé vraiment pour Nakolanda Biso. Topé Simbote na Wivin, Ma Queen la patronne, Diki la Rose, Célé Dubois, Freddy Lumbwena Dio, Freddy Mbouila, Maxime Samba. Papi Nzola Meso, NTP Production, l'Iranoum de la presse, Christelle Lumpungu, Mamumbo Teno Yangwana, na Pisimbo, na Bana monde entier, Nyoso Balanda Kabiso, Monde entier, Baleki.